Carmen Odia, boss Abedachou alobi. Babi Kisaka, moyibi tango mosusu. Souffrance mutesala ki etolika bomogoboy. Mais Babi Kisaka, très traité. Alors, Ozanaye, na mukuse, aza traître. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nakanisa Carmen Odia na Yokio. Maloba oyo Carmen Odio lobi. Ezolakisa toujours oyebite ki nani aza traître to nani aza traité. Awa ozana kati internet olobeli bafi ya YouTube. En plus, et voilà, on va inviter à ma bé, on va zorater les chèques qui passent de fixe, à l'aller à lever les canéawa. Voilà, c'est quand même on a rose à ma bé dans mon côté. Déjà, nous sommes sungangai, n'a fi pauvre, nous sommes sunganga la moelle au moroboye. Au cas où la thème de tout ça, ça n'a pas fini mon soir, quand on a madame, to baba, non, n'a pas fini mon boye, mais tu vois, mais la façon à télé, nous tout respecter ngai. Voilà, n'a l'internet, c'était mon tour, ça m'a dit, oh, you know, zawana, n'a kabelo vieux moroboye, la yo, auto boité, ngane na zabo, na pesa ka bapinyo son devoir. Muto aza na brève, à pisango, na ka fier nanga, parce que pour aller ngana outi na monde musique. Ngai na mise moto abeka tolo, ke on a bimana pecha na zade. Yango na mobile nanga za na fier nanga, parce que ngato na ka monde wana ka kokumisa mutu. Na ka sisa ko za fanatique mutu. Na ka ko za la goûter les CT, na ka ko za la belle perdite. Ngate ka nyarkaste, moi je suis courageuse. Ngana na bato na edaka na ki fi pauvre na ngabu. Na bimis na poche na kabi, na zo la mala kabi. Nana mutu pe. Ozo comprendre. Yango na ke mobile nanga za na fier nanga, parce que dans le bar on a tsaka ma mio solange. Mutu o edike ane loko nanga, abimisa zade. Na ka fier nanga na le bar pambate. Je suis fier de moi-même. Na battre la moi CV nanga na po mutu balanga, asa la vraiment les sengo. Voilà. Voilà, parce que ba preuve ya. Je te salue pour votre la maman Lauriane. Avant ça, je me suis dit que je suis Carmen Odo, mon nom est Zalawana. Zalaka Bongo. Habite au vin à Porto Angana Tomila, ma toi bête ma solo ma messire. Et ma bête ma solo ma messire ma fiakin. Ne bayaka, ne babimara ma fiakin. Mais yo, tu es là, moi toi baka ko saka. Poli o saka teti. Mais ma guia ma consacrer na ba ibisange lokwana. Taka vient na nani, Marcus Killer, garçon capable. Nous avons aussi comme ramener sur la défaut. Garçon le pepele. Ayaka monde théâtre kaka le kamba moko garçon swag. Wa le quoi ça te bango tembingande ko. Taka Marcus Killer abisina Carmen mo na Canada. Wana six ko be kama sona yo. Mutu wa uta poto ayabe te so labina luka mo na Carmen o na bafaso tu. Na zoa ite abina ngako de mo na linga ko. Wa vuma frère soldat. Alors, mutu soki nanu asali yo mabete bakaniselaka ye mabete. Ata babete liyo lisolo na ye ya mabe. Mais yo Carmen Odia ozolobela bafi ya YouTube. Bafi yango soko ozolobela bango elakisi nanu pe basali yo mabete mais ezali modèle oyokaka. Po soki ezalaki modèle omonaka. En tout cas, motali boso okomona très
ye wana botelemi na ye, ye wana bozosala na ye baje. Fivette Mayemba azali très monene. Yo moko olobi yango, ndengo mena vi na yo, ndengo voyaja, ndengo sala makambo. Na kati internet pe ndenge tomona yo, tozala na yo, tomona Fivette Mayemba te. Mais Fivette Mayamba, tango tomona ye na kati internet, toyebi ndenga ya. Yo pe oyebi ndenga ya. Mais lelo oyo, soki bovani na ye, azosa l'émission, même na privé, yo yebi makambu alobaka. Soki penza Carmen Odia, makambu oyo olobi, pona ba fille internet, ba chroniqueuse. En tout cas, yo nde mutozali na risque. Yo oza na risque ya kosakana te pamba te, ozali kole serré na très. Likambu ya kokamwa pe tango ozotanga bapiri yo. Malikamania tango tangi ye okei bien. Mais tango ozotanga Fivette Mayemba piri yo, bato akozala nde bango wana nde eza likambu. Biso nyonso tomoni Fivette Mayemba azali très. Tozomona ndenge atrahir Karine Mokonzi. Or que Fivette Mayemba na kati ya internet afulami ayebani pona Karine Mokonzi. Soki yo oza sous-informé, problème eza te. Banda kotuna inconnu o alandaka internet na Kisasa pe na poto. Loba bazala clair. Camarade na yo ozobenga camarade. Fivette Mayemba. Bayebilaki ye ndenge nini. Tuna mutu nyonso oyo azalaka na internet. Ata soko lingo tuna ba musicien ata ba danseuse o babina na ye. Tuna bango na internet ndeko mwasi oyo boyebeli ye ndenge nini. Kombo ya liboso ekolobama. Azali camarade ya Jaël. Mais botune lisusu deuxième fois, mais oyebani ndenge nini. Tango akobanda lisolo, yo moko koyeba Karine Mokonzi. Akokoma kutu na katikati te, kaka ne bandeli, oyebiki Fivette Mayemba azali image création ya Karine Mokonzi na kati ya internet kolongola te lukande oyezangi obakisa. Alors Carmen Odia, la fille à papa, bien sûr, yomogolobi, oyebi papa na yote, oyeba papa na yote. Oazaki na njeli, ozao kansa papa na yo, mais grande sœur na yo, aloba na yo, bisiko kendeke aza papa na yote, eswa yo. Yango tilelo omibengaka la fille à papa, ozana papa te. Alors il a kisi, yomoko papa, pe omemaka kombo ya papa te. Omemaka kaka Carmen Odia. Yango wana batela kombo na yo po ba oyo bakomemango bamema kombo ya papa. Pona ko batela yango longola ba très komitungisa te. Akomemela yo eloko moko te na mopanzi. Omoni dignité oyo lobi ozalaka nango. Kanisa malamu. Dignité na yo wana olobelaka. Banda obima na internet tina mukola lelo. To banda nga papa robo na mona yo tina mukola lelo. Batu bayaki ko kitisa dignité na yo tilelo bazate. Wana oza na raison. Me mutu ako kitisa dignité na yo ako bongola makambo. Ezali ye wana Fivette Mayemba. Tangu bozo lobela pe makolo kilo. Memi nene ya kilo aza munene me makolo neza pepele. Mais Fivette Mayemba, ye, oui, aza makolo kilo. Soki akoma pepele parce que Karine Mokonzi, mutu akomisa pepele. Po yazalaki kilo ya kilo. Inchili kutukobenga Fivette Mayemba, makolo kilo. Po yazalaki makolo tonne. Na kanchebi kilo na ba tonne. Eza différent.
yango wana azali traître ya kosakana te. Na bandeli yo lisusu liloba boss Abedashu alobi. Boss ya Karine Mokonzi la baronne. Oyo yo oye kopesa conseil or que Karine Mokonzi aza a danger te. Moma oyo zo pese conseil yekuna bazako lingana na mbetu na oya ye bolingo. Nga papa robo na zo sala be mission po soye lokola ngongi menzoka kuna azobetela nga kaka ba mikinza. Yango yo conseil nozo beta en tout cas zala siri Karine Mokonzi azoyo kilao mawa pamba te ayebi ozane pene azali mutu kaka pona internet te makoko détruire yo osili pamba te yo oza ikoni te ozali star niveau ya Karine Mokonzi te. Yango wana bokanisa pete ke Fivet Mayemba azosala yango pote eza YouTube po azwa succès to pa kotsa mbongo. Non, soko azotake Karine Mokonzi ezali penza na cadre motema mabe ya ba traître. Parce que Karine Mokonzi tango afula ye sa fulama. Soki botali bien asalaka bémission sa kombo ya Karine Mokonzi abetaka ba view. Est-ce que na kosi Carmen Odia? Tala kaka na site na ye to kende na ba site asala. Sans kofinga Karine Mokonzi, sans kotanga komba Karine Mokonzi asalaka ba view. Soki penza avandi sikoyo po finga Karine Mokonzi, po sasa Karine Mokonzi, ata yo moko Carmen Odia, la fille ya papa. Kanisa toli mama na yo avatika yo apesa. Mi batela. Azali traître ya niveau moko ya kosakana te. Carmen Odia ondima te ozali na traître. Bien sûr mutakoko te kotanga mosusu okoyeba ete problème ezate. Mais ye tala biographie na ye omoni atraira mutu oyo akoko trahir te. Afingaka ye na ndenge akoko finga te. Alors mutu wana ye mutu asali ye image oyo aza nango awa. Oyo nyonso alobaka yo moko yebi eza lokuta pe zéro. Karine Mokonzi fabriqué ye penza kaka de bandeli pe afula ye na ndenge kosakana te. Karine Mokonzi na kati ya anniversaire ya Karine Mokonzi ya pyjama achai pe na mupanzi. Tala yo moko na ba video tina ba photo okomona Fivet Mayemba esengo na koseka zalaki nango koleka tango azalaka na bino. Mais ozomona wazo sala lelo. Yangwana Carmen Odia ozali na traître liboso na yo. Ozali na traître monene traidora. Akoteka yo somo. Yangonga papa robo na soki sinanga yawa. Soko ozana mato ya koyoka yoka. Bengana ye koyoka soni te yebisa malika mania olingi susu yete bopesa na mbote me bokangana ka susu te. Na soki si awa tikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.